Multimédia. Aimez, partagez et abonnez. Bonjour, bonsoir, et je dépends maintenant Ernini aux Akolanda Dépêche na ASTV Média, la chaîne incontournable. Dépêche et ça émission na bino avec information à temps réel. Autant sous place musoko ozwangote to orata kiango ozwango na Dépêche. Dépêche est présenté na ngamoko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na mulimo. Toko fungola Dépêche na biso ya lelo journal oyo ya banglais babengi yango The Guardian. The Guardian ezali journal ya makasi politique ya banglais. Ala inae akomi boye aza ko comprendre te pourquoi ba américain na banglais bazali ko continuer ko pesa mbongo na Rwanda et pas Paul Kagame atake Kagame azali ko sala ba atrocité ko boma batu na kati ya RDC. Amituni question pour azali ko comprendre te. Na Dépêche lelo bokomona nzela ba M23 batongi na kati ya Zamba. Nzela penza batongi na kati ya Zamba, Masisi, Ruchuru, tina Rwanda. Donc nzela basali pona facilité comme ba minerai ya RDC. Likambo yango ya guerre ba Rwanda yango. Bokomona nzela na kati ya Zamba sali na malili na somo. Tokolanda ngo na Dépêche lelo. Likambo kokamwa ba Sud-Africain batindi ba soda na bango na RDC na compte ya SADC. Mais mutu oyo babengaka opposant sud-africain na kombo ya Julius Malewa apandi Ramaphosa président ya sud-africain alobi ke Ramaphosa atindi basoda non formé na Congo, atindi bango lokola bamouton na kati ya bataille. Yango aza kosenga na basoda ya sud-africain bazonga na Sud-Afrique. Bokolanda Julius Malewa ndenge alobi. Bajeni ya Goma bamoni trop c'est trop, bango moko bazwi charge ya makambo na bango. Bajeni ya Goma bazwi minduki balobi bango moko il faut ba défendre mabele na bango parce que trop c'est trop, parce que FARDC eza infiltré na ba Rwandais, armée eza infiltré na ba Rwandais. Yango bango moko bazwi charge ndenge muzalo ba prenez-vous en charge. Idée ezali malamu ba défendre mabele na bango pona koluka ko chasser ba terroriste ba rebelle nyonso M23 ba quitter territoire na bango obiso tokolobaka ingeta na Dépêche lelo bokomona ba condition bandeko na biso oyo bakimaki bitumba depuis le 7 février kuna na Sake pe na Goma. Bokomona ba condition nini bazali ko vivre. Toza na commentaire mingi te, tosengi na gouvernement ça le fort ya aide ya ba sinistré to ba déplacer de guerre wana et kozala penza malamu mingi soki gouvernement asuni bango po toza na confiance ya ba ONG ya mindele te. Tokopesa pe information lelo route Sake oyo ekendaki na Kimoka déjà eza na maboko ya FARDC na ba wazalendo. Bokolanda commentaire nango na Dépêche lelo ndenge basoda baza koloba na ba correspondant ba collègue na biso ba journaliste oyo bazali kuna. Bawewa batomboki contre Peter Kazadi. Bango balobi bakosisa Peter Kazadi carrière. Peter Kazadi asakani na bango bandeko na bango to ba camarade na bango bawewa bakufi ebele na Gombe. Bakomi bango na ba policier. Yango balobi bayebi ndako Peter Kazadi baza ko se mobiliser. Il faut bakita bitumba na bagarde ya Peter Kazadi bakokotela Peter Kazadi na ndako na ye bakosala ye oyo bango balingi. Toza na commentaire mingi te, bokolanda bino moko message ya bawewa contre Peter Kazadi. Kuna na mboka Lualaba compagnie moko babengi TFM ezali ya ba chinois. Compagnie wana ezali ko traiter ba travailleurs malamu te. Ba travailleurs ba travailler kuna na compte ya sous-traitance. Moko na bango akweyaki en pleine musala sali crise. Bayebisi bakonza compagnie wana bazwa garçon wana a charge baboyi balobi aza journalier aza na sous-traitance bakozwa en charge te epesi bamaster na bango kanda batiki musala mpona koede moninga na bango kufa te
bamemie na mokongo mpona kokima nde mbangu na hôpital. Alors toza kocomprendre te oyo eza esclavagisme ya 2024 na miso ya gouvernement congolais. Et puis bachinois health and safety ezalaka te pa bachinois. Bachinois baza kose comporter comme bacolon. Total absence ya l'état. Tosengi bafungola nkete na likambo oyo. Bachinois jamais bazala patriote. Baza bempoli. Balingaka kaka intérêt na bango mpe balingi mbongo konyokola bato. Tokosuka wapi na gouvernement ya boye. Gouvernement zozwa intérêt ya l'étranger. Ya peuple te. Ton marché contre MONUSCO, gouvernement protégé. Ton marché contre les Américains, gouvernement protégé. Ton marché contre les Européens, gouvernement protégé. Yango tika ba Chinois ba nyokola biso. Boko landa epesi na mawa na pasi. Na dépêche lelo boko landa. Na dépêche lelo boko landa. Gouvernement congolais a outi ko somba 4 avions de chasse type Sukhoi Su-45 SM. Ezali malam mingi mibale déjà essayer komaki na aéroport en Njili. Baza kozela lisusu mibale mususu eya. Finissons cette guerre pour du bon. C'est le moment ya kosisa guerre oyo lokola 4 Sukhoi esombami ekende ebombarder na bakolini nyonso banzela nyonso oyo ba M23 batongi mpona komema baminere tosengi basukhoi oyo gouvernement sombi tolingi tomona mosala nango bato balandaka As TV Media to émission na ngai question time to dépêche nalakisaki bino na dépêche pe na As TV Media muto babengi Jimmy Ndiaye nalakisaki bino ye ke mutu wana azali porte-parole civil na gouvernorat ya Goma bakangaki ye mpo bakutaki ye aza kokolabore aza kosolola na nanga aza kosolola na ba M23 azali kopesa ba information. Jimmy Ndiaye wana bakangaki ye na début ya février ba transféré na Kinshasa lelo boza komona ye aza déjà na prison ya Makala mais boza komona déjà na Kinshasa na tenue ya ba prisonnier. Eloko tozosenga kaka ke loi wana ya koboma ba traître depuis bolobaki on a conseil des ministres Jean-Pierre Bemba président Félix Peter Kaza bolobaki ke boza ko lever loi wana oyo blokaka pona ko pendre ba traître pour longola ngo mukolo nini. C'est le moment où nyonso aza traître il faut azala pandi. Na Nord Kivu bakangi directeur provincial ya ANER na ba adjoint na emi balé ndenge bazali na complicité na ba M23. Alors tokoloba nini trop de traîtres. Alors toloba nini tosi toyebi ba traître bazali na armée bazali na service à renseignement ya civil ANER bazali na service à denier yango wana bazwaki décision na conseil des ministres ba lever moratoire oyo ya pendaison depuis basengaki ba lever moratoire wana po bakoma ko boma ba traître nyonso ko pendre ba traître nyonso. Jusqu'à présent décision moko ezwami te ba traître baleki partout guerre ekosila ndenge nini na service à renseignement ANER babibe directeur provincial aza lokola gouverneur ya ANER kuna na Nord Kivu talaka mukonza ANER ye moko complice na ba M23 akopesa information nyonso te kozala lukuta akotia ba FARDC na bambiscate. Gouvernement tosengaki na o président Félix babanda kosukola na renseignement nyonso ko identifier moko na moko nationalité na ye koko na ye tata na ye mama na ye mboka na ye même na armée. Bon toza koyeba te pourquoi boza kosala yango te moratoire ya koboma mpe batraître ti sikoyo bobaki bolongoli te tokolanda yango na dépêche ya lelo.
Cyril Ramaphosa wants to kill our children in DRC. Those rebels, what Shashara DRC, they are well equipped. Who goes to a base of an army if you know that thing is an army and is powerful? There's no army. So they are sent there to be killed because they are not properly trained. They must come back home, and we must stop with any military deployment until we are fit and proper. Just take a walk and look at a South African soldier walking. You see a demoralized man who's carrying a rifle, and you see that rifle is heavy on him. He's not even fit to carry that rifle. They killed it. Bana mboka bino bozana kini botala video yo totindi bino popona makambo nde ba civil ya Congo babandi ko tomboka awa ba jeune garçon ya Goma babimina Goma baye na saki pona ko bunda na M23 abatengi hapa ata munguna alo bandeni tobikira ndo aza munguna na biso depuis ko botama eza lelo te bango moko bamimisi na bandako batiki basi na bana baye ko bunda na munguna tala minduki oyo baye ko zuwa na maboko ya banguna minduki na biso ya Congo babande ko botola ngo na mayele na Congo et puis lelo babimi banguna na biso na mboka baswahili mina basema na Swahili busikie aba ni babiana wenye balisha katala kuvamiwa na Munyarwanda njo banaitika kujitoa sasa hivi kupigana na Munyarwanda ku modele yote. Bako kumungini ya saki, bengine baisha kuwa karibu na adui, masasi ile muko munasikia na babombe, bao wale bako napigana kule. Ni bakongomani benye banakatala kuvamiliwa na Munyarwanda. Raia mutomboki. Donc tunaweza ita sel auto defense. Haiko basoda lakini ni ba auto defense ya mungini. Njo tulipenda Nous sommes ici à Saké Centre. Les FARDC continuent à assurer la sécurité de notre pays. Les Wazalènes sont là, en train de faire un travail pour protéger cette population. De l'autre côté, nous avons 3 antennes, mais pas Munguna Azali. Mais côté union sur les FARDC, ça qui est déjà jusque-là sous contrôle de la FARDC. Nous allons jeudi 15 février 2024 awa Namboka Yasake. Nous allons oyo, vous allez comment vous allez kokende tikuna bipai wapi Munguna Azali. La situation est sous contrôle. C'est vrai qu'il y a des crépitements de balles partout depuis le matin, mais la situation est vraiment totalement maîtrisée par les FARDC et les Wazalènes. Merci beaucoup. Babito zali quoi nakata ligne de front ouais mabeko yoka ebe badi ebe bango bazana saki biso totiki saki président déjà likolo président chape koto moi mbote banini président jeunesse ya province naza déjà na kati ouais OK toza na bande mabiso mapinga bazo sala pena musala lolenge longo bani awa toza bongo na kimoka obi bisika bitumba bingala ki lobi loleki kasi mapinga maikolo koni bukatiki
olisungile ba wazali bazali bon ko dongo na penza na batomboki pe ba boki bango pena musika na sake a kutu tozali kolwa sake na kimoka tozali bongo ko mata kotala lolenge mapinga maikolo masili ko sala penza musala lolenge elongo bani tokozongela bino pona basango mingi na tina likambolie la bitumba matono mingi na minute otango tozoloba awa na gare centrale baotoboma moto moko na bato babomaki koto tokomi 7 personnes oyo bato ya moto bazoboma Peter Kazadi yo mibongisa kaka tokozwa yo kaka tokolandelo ntina ndako na yo parceke bato bavotaki yo eza bandeko na yo te bandeko no baza na poto me biso bakongole nde biso tovotaki yo me lokolo komi oboma biso tokosilana na yo merci état de droit yango wana oyo bolobaki ya kobomisa bato biso bakombata okomi koboma biso na mbokamarché mpona bandeko ya este message ekomela ti chef de l'état bopesa biso misala bopesa te tokrea mosala na biso moko tokosima mashe tokozongela mashe tokozongela kikuluna ayebake biso mpe toya basisidere toyeba minduki toyeba kobe ayebi yango bien ke ule analukuria mukaji me kumpeleka kubashina banakatala tunenda naye twa mukulu angara bwingi abantu bakipe bote nasema twende tukatupe muntu tumbebe muburuweti muntu kama unalukula mukazi o unafashia ukibake muka atuka atuyuwe kule tunaenda na bashinoa ulete mwenye atuambia enda tafute mbe charges atakokota na crise revient ni Kongo ou bien ni fashi nyingine Kongo letu mpei yetu mebe na mfanya hivi atuka hii mambo hii ni kuchangaisha sana ni kia nguvu sana leo kyote kile kitu tutafanya bashinoa ni kyo ndio vile bantu bote bo hapa bantu bote bo hapa muntu yeu tunenda naye lwa mikulu wangare tuku ni mukariere rumbu hapana hata kule tuku ni mukariere bo bale si bale mukariere ule tusha mubeba papa mabeka tuna dechange tuna mbeba pa mukongo atuyu mukongo yetu iya ni Kongo iya hapa tuko ni TFM ilikuwa ya zamani leo tutatembea naye Kamkulu tuko naenda naye paki hivi lwa mikulu tupige pa extension ndio tupande mamuto mfikishe nduko tuko vital ule tunaenda naye Kongole inachoka ni muntu ye ule Cyril Ramaphosa wants to kill our children in DRC. Merci na banyoso balandaki dépêche lelo dépêche ça makana tareyele na tareyele information moko rataki okozongo na dépêche partager dépêche na Facebook na yo na réseaux sociaux na minute partager dépêche na moninga yebiki ayebake na astivi tosalaka ba émission ya malamu politique et puis tosalaka ba live direct na Kinshasa tokitaka na ba base yesite ya IDPS événement nyonso eza na Kinshasa tozalaka toujours wana mpona kopesa bino ba information à temps réel ezalaki wa bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Nde tokutani lisusu na ba dépêche oyo ekoya. Merci, bye bye. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.